Réseaux sociaux ezali plateforme numérique mpe application esika okoki kotinda bilili, photo mpe message na baninga mpe bato mosusu. Ndakisa mosusu ya réseaux sociaux ezali Facebook, Instagram, TikTok, Twitter mpe Snapchat. Atako réseaux sociaux ekoki kozala esengo mpe na ntina, ezali mpe na makama ya bokengi. Bato mingi bakoki komona, kopesa makanisi mpe kokabola makambo oyo otie. Yango wana ezali na ntina koyeba na makambo oyo ozali kokabola na basusu. Ya liboso, batela makambo na yo, boya kokabola makambo lokola adresse na yo ya ndako, numero na yo ya telefone, mpe makambo ya bongo. Kobosana te ete moke ezali mingi. Na nsima, bongisa parametere na yo ya kobatela makambo ya moto ye moko. Sala ete kaka baninga na yo nde bamona oyo yo otie, mpe keba na kondima bamasengi ya baninga ya bato mosusu oyo oyebi te. Kanisa yambo ya kotia eloko na réseau. Soki eloko moko ekomi na internet, ekoki kozala pasi mpona kolongola yango. Tala soki oyo otie ekoki kozwama mabe to soki okoki kolela na nsima. Kiba na basango to balien ya keba. Mbala mingi, bato oyo basalelaka makambo ya kokosa, basalelaka réseaux sociaux mpona kokosa bato, po bapesa sango to mbongo. Na suka, lakisa mpe kanga makambo to basaleli nyonso oyo ebongi te. Mingi ya plateforme ya réseaux sociaux ezali na bisaleli mpona kosala ete osalela yango na kimia. Zala na bokebi, zala na mayele, mpe zwa eteni ya malamu ya experience na yo na internet.